Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko na biso yonso bokolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba manaka mabiso koyaka beo mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basufa to maya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye motafandi na mabele ye ntondankita talantina nesongi nzila fu mokosuki muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka baye lisusu kozongisa baindo na esika babungela matondo lisusu na bino bandeko yonso oyo tango yonso boze kolemba te boze kotika biso te na kopesa batoli na ba réaction na ba na kosombitinya makanisi tango yinso tosongiseli bino matondo par rapport ya manaka ye elekaki to simbaki bongo makambo matali bongo mabale pa ya baindo en tout cas na yambi ya chaud réaction ya mama na ngai Antoinette to tangi bino etungisa penza te mama na ngai bo talisi biso lisusu ba réalité bo ebisi biso moi si ya poto azé stressé moi si wana la mukaka 5 heures akenda kobanda mosala 6 heures tant mosusu c'est loko ka mobile akoki asala moke kosunga eko kenda kozwa bana na l'école mibali mingi ya poto balingi na bango kosala te basi belé na poto basi kosala ba AVC basi belé basi ko basi pe ko kufa vraiment to comprendre ki bolobi yango na motema ya bo mama bolobi ndeko ndombele en tout cas au tibiso choc makasi maman nanga Antoinette mbote na ino esika boze kolanda ndeko ndombele mwana ya ba mama ndeko ndombele mwana ya ba mama tango toze ko bongisa il faut ça la moi pas si bongo il faut ça la moi pas si ndenge etungisi bino bongo pour baser ko penser potate pensement bandi ba oti akamba mo kisite il faut basala sur le quoi que tout le monde pote yango moi ko nettoyer yango na dakin engangi sakapeli sous bateau c'est ça toze na souci to ça la société ya sika biso baindo toze na souci to zonga na mokili na biso ya kimia pe ya malamu toko simba nyoka na motu na mokila te biloko mosusu eze kobima loko anormal eze anormal eze anormal ngai nasololaka mingi na bamama nazwaka baimpression ndenge nalobi na profite kopesa mama kaba mbote mama nanga Manchuela mama Mvovi mama nanga Lembinya Bouzé Mike Poninite Mamukandolo Naze moto ya ba mama. Mais au-delà de tout, tu es bisaka bino na instruction roi Léopold azopesa ba missionnaire catholique. Alobi bo kanga basi 9 mois na mission. Bo privé bango mibali na bango. Bo inculquer bango yo esengi na biso pour te dominer. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et détruire une femme, mais c'est détruire toute une nation. Bango le quoi ba ebaki. Moi si ya moindo wana, aze moi si yo ako éduquer nation. Yango facilement ba détruire ça y est. Lelo sur le plan général
moi sindaze cause ya déstabilisation ya foyer na ye. Moi sindaze ye moko actrice ya humiliation na ye, voilà le terme. Moi si tolobaka na bamanaka mama na ngai, tolobaka na bamanaka bandeko balandi. Moi si moyindo ayebaki ke nzoto eze sacré. Yango bokaka la majorité ya basi ya liboso mondela violaka bamibomaka mpona makila ya bosoto wana loposo mpe mbayaka nango bamonaki ndenge nini te ya kovivre na yango. Mwasi ayoki soni abalola mabele. Nani? Ngai oyo, Blandine kaka oyo, Nancy kaka oyo. Bolota ayoki soni, atia avocat na motu, atia ndunda ateka. Me mwasi wana ayokaka soni te. Akutani na nkoni kaka mama passage combien? $10. Ete $10. Te kaso lobini lobate. Neti base ko marchander lamba tombola. Te nzoto na ye. Ayebi moto wana te. Abimeli wapi. Ozana préservatif no te o anga na zeko teka. Bakei. Akoka sala bongo 10 fois na mokolo. Na benkoni, na bato mona te na vie. Yango torobi, ye moko mwasi wana ze actrice ya humiliation na ye. Mais botala na ino, botala na ino. To simbaki mingi bato ya mikili ya poto pokuna nde bokei ndenga tolobaki maboko ya kofungwama bosala na biso yonso bolingi. Naze kosola na ndeko moko na kotanga kombo na yete na Espagne. Alobi na ngai natuni ye boni bana, alobi na ngai mwana na ngai ya mwasi ya mobali c'est bon, mwana na ngai mwasi azo sur place terre to potana na ye makasi, to potana ka makasi to swanaka wana mama moto azali ko relate lisolo wana ndenge baswanaka na mwana na ye ya mwasi. C'est-à-dire libertinage oyo bopesi bana, libertinage oyo botina mabala, c'est-à-dire mwasi akoki akenda akoya tango alingi, meme pe mobali akoki akenda akoya ndenga alingi po tozangaki kozala na biso. Soko tokendeki, c'est vrai na France balobaka intégration. Intégration elobi kaka nini? Intégration elobi kaka nini? Mais ko accepter Maïbokuti kuna. Mais Maïbokuti kuna elongoli bino batote. Elongoli bino baindo te. Mais bokuti oyo bokuti. Boko kenda te mo imposer. Pana biso kuna babare ya partout ngape na kosala bar na ngana kubeta musique ndenga ngite. Bokuti kuna ordre. Awa batekela ka bana mike zododo. Mboke zangi discipline, mboke zangi bobeko. Kuna bokoteka yango te. Kuna bokoteka yango te. Mais l'obité, il fallait qu'à tout prix pour vivre le corps là-bas. C'est bien maman nanga bolobi na basi ya barabe pe biso nyonso to souffraka kaka. Oui. To boyi souffrance c'était mboka bo immigré qui beaucoup de réalité, il faut bosala 8h du temps, il faut bosala 9h. Na sola kina maman nanga moka bi basi poto ba koma kaka basi ya ba ceinture. Ko nettoyer ba hôtel to salaka. Moko eloko pesa ko boma basi ya poto avant. Wana maman nanga wana ndase ko ebisa ngai. On est mieux que chez soi.
to bandeli koloba makambo ingeta bokendeki pe na mikili ya poto bozoi pe ba avantage bokendeki mikili ya poto ingeta na cadre ya koluka na cadre pe ya kujwa mwa mayele ba étude kuna ya laki mais ngala lingaka sika poto totala kaka fruit nzete otolonaki eze kobota mbumani mwasi wana ya moindo akendeki mikila poto po luka akendeki mikila poto po tanga mobali wana akendeki mikila poto po luka akendeki po tanga bakisa niveau et après sima ya kotanga sima ya soi-disant kosala kojwa mbongo et après donc mobali afandi mwasi akenda kolukela ye ayebi bakovivre na mbongo sima ya bana soko si alei semur basalelaki ye abimi ake ko discuter politique na molangi na ya masanga kuna sika kei bato wana nde baze ko luka ko bengawa bala musaka makanisi ya bato na ndenge ya mabe moindo aze sans base moindo kozanga spiritualité bandeko balandi cause inspiration yonso yelaka moindo en premier tolobela dans l'ensemble ezeka ko eza kolakisa ke moindo telelo vivaka na libabe oyebi toze na mokili moko lelo mabe ndenge tolobaka ndeze na engrais chimique eze pe ko attirer le quoi aimant bizaleli nango tout autour ya bato naze ko observer bana moko ya kelasi baze ko kenda liboso na ngai ndike basaki ba finaliste bauti ko sala d'état moko beti moninga na eboy abio yuma oy petit wana banda ko linga e banda na 5e azo bang ataki soko kombana ya zaka na ndakuti bana bango baka na studio moko wana fanda na bayane bake bana bango teka oko mema e kuna te bana moi ba 17 18 ans bango pe bakuti éducation wana éducation ya film ya photo roman éducation yo moto à se préserver ba bia za yuma mbendre mais biso to yamba pe bato mosusu abengi na téléphone sima ya kolando ne miso abitala mbendro yo ngozongisa mokili na tanga bakoko poto mosusu osalaki mission olobi comment monta koki alata elamba ya 8000 €, mais tongata wesete esilikisi bato abengi alobi atala yuma oyo mbendre te valeur a moto ya elamba te okosomba elamba ya 12 000 $. moko aliboso la tiango pe na lolendo c'est 12 000 hein? Ne bougez pas dit s'il vous plaît, je suis na 12 000 kilos 12 000 na nzoto. Ouais moko aliboso tout le monde pas bangi. Ah plan tout le monde on a catalogue c'est 12 000 hein. Lobby pe musu so bangi hein. Mais là tango kaka 3 ans. Soko pe ko koma. Mais moto investir na 12 000 na ye. Tant que vous avez un peu de blouson, c'est 12 000, c'est 13 000. Il y a le bit 13 000, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez la capitale. N'investir yango. N'atie yango na sa mabele. Na lukelo comme on a banda quelque chose. Mais dans 3 ans, il y a lukelo mon soso. Et l'amba no kola tango même pas 100 fois. Pour pas couper sur le combo, il y a pas la tapile. Yango ya kufela na nyango bako pesa yo kombo quel que soit prix ya elamba wana bozaki na manifestation na ngambo olati yango na ngambo soko olati yango déjà 5 fois soko mingongo nano ebimite munoko ebandi kotia chodi yepe azwaka te bongo dépasse elamba ngo mususu ezate ba bosani keze 12 000
yango to ramnaka bato à bien réfléchir. To ramnaka bato na conscience. Yango to zekola musa conscience ya bandeko baindo. Mais na ebite. Ndeke nini okoki obenga eza na eloko moko nalina tia entre parenthèses ndeko moko abengi ngai abinanga me ndeko Ndombele bato balobelaka makambo boyindo basé propreté basé bizarre tala ndenge bandimi bakendaka église tala messe ya catholique soki bimi ndenge basapaka ozo sentir moto alati jipe tala soko église de sommeil et bimi ozo sentir ndenge bato balataka tala soko apesi bandakisa mais bino bongo bon tala ba journaliste ya be mission chrétienne ndenge balataka tala yo tala yo okoki ko se comparer bandeko balandi toze préparer pour ya biloko wana soko préparer pena liloba na moko boye okanisi na liloba o nde na kotukela ndeko Ndombele. Je suis préparé pour ça. C'est-à-dire, babiloko wana pa nangeze lokola naloba nini motoni na boya kotambola po betaka libaku mokolo moko songolo. Ça fait partie de la vie. Olobo ane on a kotambola lisute po na betaki libaku. C'est ese nango libaku. Eze nango normal na vie à moto. Mais na koloba eloko wana bato na ko répondre te en général na bai ba kolobelaka boindo to na masanga ya boindo. C'est vrai eze na bato basé ko exagérer. Ndi na lobaka na ba manaka moto melaka bangi na ye pour couvrir rango abibiso da bato abokoko o bokoko wana linga défendre likaya bangi matiti ya bokoko moto melaka ngene na ye pour défendre ngo abi moto masanga bakoko na biso bandakala baiko mela moto lati ba mayake bele na nzoto kwa nganga biso za bato bokoko pona likambo moko ya lingi a brandir loko l'échantillon a mi bengi monta bokoko ton mo so en réalité yebi même pas principe a bokoko biso na bokoko nde na nsiku donc na bina ko défendre bato yo so bokoko te mengana ze mona ne songanzi na fumuku so kya muzala mpanda na ngola na religion africaine fufamu biso to lobaka molimo ya peto na nzoto ya peto nzoto ya peto na bisika ya peto kinzungidila njonga njinga environnement oyo fandi il faut ça très bien enseigné. Mais bato ya religion africaine nansi kumya semono anza batangisi biso to ina yambo na ino mokili to uti tolongola lolendo na molato yango zongisi moindo sima yango memi moindo na esprit ya comparaison ngana leki yo ngana lataka koleka yo religion qui tendi mais botala ba vie ya bato wana bomo ina bango c'est comment bokei na mikili ya poto pona nini bango pe basali religion qui tendi te pour le long comment komona na bana mike bakotisi bango na sape babetaka soko neti soso za ko draguer goligo sonaye ya soso
et comme style, et comme système. Mais c'est frein, c'est calme. Moto ya religion africaine, a kosomba na ye lamba ya 3000 euros te. A kotika la kosomba na ye sapatu ya 4500 euros te. Quel que soit, ndenga zeko gagnele. Mais comment se fait-il moto yo pour simbi 5000 $? Il faut que la kosomba bilamba ya 2500 $. Tant on soupe 5000 on simbi en horoscope. Si quand on a religion africaine, to yebi sekele ya mabele, to yebi sekele ya koboko la. Tant on sous na la qui peut tant on sous na moi 500, tant on soupe na moi 400. Mais na 400 on moni ça kanga pe moi bien moi chemise na ngali puta. Le quoi na grataka moi crayon, nga mona kena na obina tailleur bon. Loko yo bendela ngo moi boye ti ngo moi simple liboso boye boye na sale lié moi croquis rapide wana na pesi. Tant mon sou écouter nga kaka. Tant mon sou ka moi $30, moi 40 mais son na 400, c'est que na tika na 360. Mais 360 wana obi na kosomba combien de couples ya lapin? Combien de couples ya mabata? Déjà avec 400 360 na tikali. Si on a 1 hectare nanga, ba on a kati kati. C'est-à-dire na du bateau, au bako kata, au bako soko na luka moi carburant na tracteur, na louer tracteur et baloli. Bateau bako kota baloni bati, manioko, ende to kota na 10e mois boye donc déjà, na bisibino que mutu ya ndeko ndombele zeko chauffer. Pour il faut bâtir à Pondo, il faut bâtir à Nguba. Il faut bâtir à Massango, il y a 10 moments et ratakate simbaka. Tango, ozeko tala bomo ya bateau. L'aspect extérieur est erreur grave. Na c'est pas qui te ko répondre ndeko pour na pesa ki obiano tango bengi kai. Bateau wana o bomona ka wana o pesele un exemple balataka kitoko te à l'occidental. Pour mon na mini pour se pena mi pende ou kumisi alati pour alati robe et pesi dessin na ye mobimba yango kumisi pour alati talon il y a 5-6 cm yango kumisi mais azonginda kwa ke kolela nzala pa ba parents azonginda kwa ke ko fongola mi fino alati veste ti cravate mettons mosu veste wana ya cousin ya leki c'est différent. C'est différent dans mon toit, ça qu'on investit pour la vie. Alors, mais, ndeni monde la salle d'investissement, il y a 15-20 ans. Biso to linga kaka babiloko ya mike te. Ndena zena babilanga ya banguba ya banini kote moko na tiaka pe banzete ya basafu. Tolanda wa fumukusa tuna bato ebele na conférence. Banda bo banda kolia malala. Bambuma ya malala les nzete alilala. Bozé na combien de nzete ya malala? Tel est le chinois indien baza ko ko melisa biso ba jus artificiel ba colorant. Tozé na mabelo bois ki ka graine et d'huile. Et sali nzete. Te. Mais si ka wa bato ya religion africaine ba vutuka ba ali na esprit wana. Bazé na idéologie wana. Tango tole kaka liboso na bino toko yato basango bazaki koloba na bato bosala oyo nga na ze koloba me botala te nini nga na salaka te tango toze koyebisa bato boya ko investir toko tala pe tango so gouvernement te biso moko toko bundisa nzala ce vrai gouvernement za responsable ya mo makambo bele po ye motaza gardien mais toko ki ko sala plus. Yo kanisi veste sala ka dignité à monde. Veste. Et sala ka dignité à monde. Raison pour laquelle Baindo basé utilisé facilement. Basé exploité facilement. Basé escroqué facilement. Te biso na religion africaine, biso na boindo to yebi nini wana nde mokili. Moto alati kitoko na nzila apesi influence abangisi bato azene sika malonga te ya kotia motu
tant mosu ti alati kitoko bongo azwi pe bana ya bato ya mwalonga tambusi motu akokenda koluka matanga esika kolala tant mosu bilambo yaza kodondwa nango wana bakoma ko préparer yaya pesanga tikanga na plan nango wana na kozana kill moko kuna et comment projet ça dit côté kuna mo petit moi bien babimaka donc faut na la na spe moko boye na kota terrain moko boye na kokipe na kwala ba yeba ba masolo ya bato mwana wana zalaka mwana ya boye papa na bango alaka boye akoya pe na ba influence wana on dirait yepe mwana ya et après te toze na mokili apparence te toze na mokili apparence te biso toza ko bunda kozongisa mokili ya tatake lili kolona se moto aplake manzaka amoni moto aplake manzaka te lokwa eloko pamba po ya zeko lumba solo parfum oh tango plaqué manzaka tango ti parfum mokili nango ya kesikani faut se retrouver na boîte de nuit il faut se retrouver na ba resto il faut se retrouver na soko na ba bar soko bisikani mais moto yo atina ye kabelo te moto ya boyi na ye ko plaqué atina ye parfum te ako hésiter te ko sala mosala po ya bomoi na ye boni bazé ko ngala me batele makana ba coin papo mata punda te otali mwasi alati ndengo yo lobela ki wana meta muso tali mwasi moko ya religion africaine tango mosusu pe amataka pe avion asalaka business Chine Dubai asalaka business soko Inde Kinshasa asalaka business Guangzhou Kinshasa azepeta mosu a mesure ya kokanga mwa conteneur na ya 20 pieds moko mona ekaka te ta mosu ndenge yolobi so ba biso ta mosu mwasi ope na épargne na ya kokipe azala tana 15 000 oya bomba tant mosu passé na terrain atongaka mo eloko déjà silisire de chaussée okondimate c'est ça la religion africaine mokili ya ba conscient bandeko balandi tolingaka kaka bato ba comprendre c'est vrai tâche eze biso facilité ndenge tolobaka makambo mazangi ntina ndeze ko opprimer na bomo ya bato moto ya lati akanisi moto ya lati veste akanisi moto ya lati chemise moto ya lati polo azé moins homme que ye akanisi azé plus important oui ça se passe et les kaka bongo memao soto ke sika moko moto alati veste tamo soso ko kiti monani nano liboso tamo so azé leki na mibu ya ko botama na éviter ba ko privilégier molato ba privilégier molato bokei soit na banque tamo so ya ko bimisa moi 50 na ekaka so moi 100 tamo so pe yo oye ko bimisa moi 400 moi 500 mais le coup là il y a la veste baza ko mona yende moto mbongo aliénation bon ya moteze molato te tokolata mais c'est anormal moto simbi $5,000 ke somba bilamba ya $3,000 te omoni biso na boyindo toyebi chance ya moto ya la facultative bomo ya moto ya le haut et le bas naturel ndokite nanite pema na yo opemaka omati okiti bongo ko kita ko mata le haut et le bas le boko ya bokasi na le boko ya mwa ko lembeseke tango biso toyebi tango lipamboli epesa melio tango mokolo wana chance tamboli na nzoto eye na maboko
pour chance etambolaka soko chance yei na maboko nde moto akoma akomona misolo mais kolandela circuit solaire kolandela réalité naturelle ya mokili tango moko chance ekozonga lisusu ezongi na kati eke kosala lisusu circuit nango mobimba po ezonga lisusu na maboko tant wana ekosala yo te nde oyebi tant tolobi eza circuit naturel eza ndenge mokili ndenge destin lingeli yango bavutuka soko asimbi 5000 soko asimbi 10 000 ayebi ke ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours. Na investir lobi to ebite okomona mwana moko mokelelo ya religion africaine akoyebi soke nazoluka mwa batole nanga nazoki mabele nanga moko na mpasa natia mwa nga moto moko afanda nano wana pona sécuriser terrain le temps na économiser surtout nyembula bakoloba na yo il n'a qu'étant mosu 16 ans 17 ans à peine à kokisi 20 ans et belé bakulutu boni baliawa ba locataire na tango ya Kasavubu, ba locataire na tango ya Mobutu, ba locataire na tango ya Muse, ba locataire na tango ya Kabange, ba locataire na tango ya Félix epe bazongi na mokila molimo locataire kolo lo pompa bi bokolele bembe na yawa te ba ke locataire mais balataka ba mokassin balataka ba onyoso batiaka ba peine chaud babinaka bakaneto alezema Marie-Louise solo engai na yo babinaka bangalula mipende ya milangi basalaka boton bakanisaka vieze kolata kolia na komela maintenant kolia na komela yango il faut protéger yango il faut canaliser yango nalobaka yango ntaba ya moto mbongo aliaka bilei nini ndenge nini moindo soko kaka simbi mbongo fo bongo la kolia ndunde komi bilei ya babola aya tokuta na ville koto wana to luka moi sandwich to lia kuna de toloba ti azalaki ko kelela azalaki ko situkela bilei wana est-ce que surtout na pondu esalaka nini na nzoto na ngai toliaka ndunda po nini po nini na le mongaza mais to benda ke énergie te na le mbisi po na bwanya pe mayele ya mbisi eze parti eteni eko tonge teni moko na nzoto na ngai te spiritualité c'est bizarre il faut batangisa il faut enseigner donc soko yo pe ndeko ze kolanda ngai oze na mokilio wana makanisho wana vrai journaliste falata veste ou cravate papier wana bosali wana bopasola papier wana bosali bopasola soko pe bino bande ko baladi bozena mokili que molato eze synonyme ya bourgeoisie et que ça la penza mokili ya ben conscient oh lelo na koma komona jeune homme azeko linga libumu ezala monene soit disant spé on me maladie te oko kangala sia sapato te mouvement baninga basali na 30-40 minutes yo sala na 2 heures de temps botala banti valeur botala ndenge moindo inconscience ici que zeko memaye sikawa na bato bakendaka mikili ya poto bakeko bakisa boyebi bango pe bazé na engrenage wana manger baiser boire moi sabimi akeko luka ya fandi azeko zira moi si soka ye lem ya lei akeko discuter politique akeko finga mboka bomo ya moto yango bato wana bomona ka facilement batindaka soko mobulu moko zali marche moko botumba mboka wana te motema mabe
aibi ke ba petit mususu bazana mikila poto batonga tonga mo ba flat ba sala sala mo ba biloko na mboka tia zotinda bongo azomone kwa tapa ya petit mo kana sima na ye petit mo kana sima tonga mo ba plane ndenge bango koma kaka petit de pas tonga na kina koma lolendo te wone komi jalousie motema mabe soko bino pe bo investir saki na mboka bino bato ya yambo boko souhaiter kimie zalaka na mboka ebike nakaneloko na nga mona tonga na pasi so mobulu eza kuna toyebi te ekokwela ndenge nini ekokwela epai ya nani alors toluka kimia na mboka bandeko balandi oyo tolobi ndeko mosusu azwaki courage ta mosusu ndeko wana tolobi azwaki courage aloba na ngango en face mais ta mosusu bamisu mpe balobaka yango topesi bino lelo biyano kocompare na yo molato te c'est inutile. Toza la salité te, tokolata lintaba te, tokolata nkasa te, tokolata molato oyo eze normal na nzoto, oyo eze présentable na nzoto. Mena kosomba te molato ya 3000 euros, 3000 dollars, 4000 dollars. Po na yebi soko na tia yango na misalo nga na tia na salaka yokanisi soko na investir na ba couple ata ya mabata ata ya basoso toute une année so na ti 1000 toute une année janvier décembre tango ka bato wana bakotaka na makambo na bango ya bonne année lokwa bayebaka na bango kosala te na luki mwa bana mibale di ciao 50 couple ya mabato na pusu to luka mbenda mutuka moko ya kuna kenda ko telemisa ngona ipen kenda ko telemisa ngona wenza selembao bande ko balandi ko seka mbongo na yo moto welela ki Jimmy Weston ya 2500 na dobi ane okomo kanisa lisusu okoluka lisu 2500 wapi po kanga lisu 2e juin na sapato mosusu ya malonga te ba vision ba ambition ze ya kokesana ba ambition vraiment ze ya kokesana yango toze ko la musa makanisi ya bande ko balandi yango toze ko la musa makanisi ya bino bande ko abiso bomoi ba preparaka yango chance na bomoi ya moto ezalaka na tango tango moko ekokima au pouvoir nini tango chance wana ekokima moto akokanga yango te naze ko insiste moto akokanga yango te ata régime à moteur soko gazo il faut ekita bagazaka tina suka te faut lembise kita c'est ça la vie et lelo tozena makasi ya kibolenge ngana ze soko na 40 ngandi ngana ze soko na 30 ngandi force wana jeunesse wana arrogance wana oze ko perdre yango oze ko gaspiller yango kaka likolo ya basi na babiloko ya makasi olapisa mwasi likolo mbeto mais lobi okolemba plus grave soko bosaleli yango pe na bandengo bosalela kango ya ba désordre wana lobi okolemba bongo tango kimubange koya okosenga gouvernement talelo likambo baninga bakoloba masimbaka mbongo asalaka nango nini ye palongwa ekomaka pasi na ntango akokanisa eloba kulutu na biso redi ya misi bandeko balandi biso liboso na bino kozongisa conscience boko finga boko kana boko loba eze nango ka mopepe molinga likaya okokolanda yango tokoyeba pe sikeke ite biso toze bongo me mosala oyo toye kosala soko toponamaki te soko totindamaki te na tata keli likolo na se tozala pene ya nesongi ya nzila mpo to enseigner bato tokosala yango te
eze mosala etondi ba risque, eze mosala oyo ba bomela ba mbota lumumba conscience oyo, idéologie oyo. O ba tumbela ba yaki mpa vita makambo oyo. O ba bomela ba ya vita kanga makambo oyo. Loposo pemba lingaka te ezala na moto mobimba ya kola musaka bandeko na ye makanisi. Te bango balingi moto aya saleli bino religion ki tendi. Ah lokwa boko zala endormi kuna, bango ba memi bino kuna. Tango baze ko sala ba soko ba izine salaka ba manzaka. Baze ko sala ba izine salaka ba kabelo. Baze ko sala yango poni. Inconscience na yo tolobaka yango yango ezeko ko permettre telelo mondela ko ba kozala supérieur. Soko yo zonga ki conscient. A ko déclarer faillite na ba entreprise belé. Moi ça la ta kabelo poni. T'es pas ko kanaka na maître na ye. Moi na mondele suke la. Banzembo wana ezalaki na tina. Pesanga ipembe kamata moindo. Po balobaki moindo zebondoki. Pour bâtir une unité de mesure, il y a beauté. On nous a se comparer na monde. Parce que vraiment moi ça moindo tango fandaka au tali pentaro poso pembe olobi baleka kabiso na kitoko. Teme même chose être parfaite. Wende ko maladi bo souffrir to kabwana pa mokolo mwalelo. Ba religion importée. Eza ko bota mbuma ya inconscience c'est pas ya baindo. Na vrai sens du mot ko kakite. Ko lukaka ko kokana na loposo pembe. To ko ko corriger tata mokelité. Tale sikambe bezwami. Mais to ko zongi sabino pe makanisi. On est mieux que chez soi. N'a pas si bien au moins quelques bilo quoi. Fanda mituna. Ayobo bi atala distro. Ngana sala bilang. Boyebi ndenge ba respecter ba fermier na mikili ya poto. Boyebi ndenge ba respecter ba cultivateur na mikili ya poto. Boyebi. So boli antaba. Bokenda ko luka ngo isikani. Boyebi. Mais pour nini te yopoza lango te longo na mokili ya makanisi longo na mokili ya makanisi soko sio lati bato nyonso bazé na sia matambe na yo longo na mokili ya makanisi kota na mokili ya réalité kota na mokili ya réalité lobi malobi bana nanga bakokola lobi malobi na kolemba lobi malobi mikili ya poto ekobeba lelo boze kolela a poto to yaka na ba 80 yango ta lelo lobi ekobeba lisusu koleka. C'est un message spirituel. Bokanisa te na repetaka bokanisa te po motaza la spirituel fatambula kana buku moko munene bachaka na sali peka pwanganga kana ba micro te tango yangoyo dana za kana baleki nanga moko na Kinshasa na kana mo bandeko na ngai moko solola na bango bande investissement biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mikolo mizeko yana manaka isusu matondo mingi.